Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa mbote boza tellement ebele ya kolanda magazine na bino d'actualité en lingala facile plus 243 vitesse ya kosakana te nzela ya mabulu omeki okangami. Pour l'évaluation et état de siège, ce que chef du gouvernement, Premier ministre Sam Malukonde a dit que séjourné depuis mon collègue samedi dans la province de Ituri. Depuis la soirée, à samedi 21 août 2021, le Premier ministre chef du gouvernement, Excellence Sam Malukonde, a dit que séjourné dans la province de Ituri pour évaluer état de siège oyo ezali décrété na parti oyo ya mboka après accueil ya Kafu et sengeli boyeba que chef ya gouvernement Sam Malukonde a communiqué qui boye. Bon, je voudrais dire que je suis très content d'être ici en Ituri, effectivement pour une première visite ordonnancée par son Excellence Monsieur le Président de la République qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple iturien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous avons cette question qui concerne l'état de siège où nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes, surtout pour nos jeunes, dont nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Déjà ici, nous allons faire une évaluation avec monsieur le gouverneur militaire ici sur cette question. Mais comme vous le savez, depuis peu, nous avons le comité du programme PDDRCS. Et donc, ça va faire partie de leur première mission de venir ici pour d'abord faire une évaluation de la situation. Et par la suite, vraiment, il y aura une prise en charge. Ça fait partie de nos priorités parce que nous estimons qu'en même temps que nous menons ces batailles, cette guerre contre les forces négatives, en même temps, nous devons nous occuper de nos compatriotes qui veulent retourner à la vie civile. Descente Oyo ezali pour appuyer l'armée en renforçant les moyens de défense en vue de restaurer définitivement l'autorité de l'État congolais dans la province Mobimba ya Ituri. Na province ya Okatanga esengeli boyeba ke gouverneur a procédé week-end et la inauguration ya chaussée o ezali kobenga mabongo boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs mois ya ba travaux et kokaki po na ko transformer pe ko moderniser ancienne chaussée ya Kazenga baptisée boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo combo ya 5e président de la République. Auteur ya vision le peuple d'abord, Oyo gouverneur Jacques Kiaboula alingaki ko honoré à travers réalisation Oyo avec plus ou moins 7 km. Le désormais boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Lubumbashi ezali rénové na ba standard Oyo koki ko résister na ba épreuve du temps. Doté na ba passage des piétons, ba canalisation ya ngambu na ngambu, nzela elongwe na 2 voies. Pona kokoma na 2 bandes na ngambu ya 6 mètres divisé na ba séparateur pe éclairé grâce ya ba panneau solaire. Na ba allocution na bango bourgmestre ya commune ya Lwashi, maire ya Lubumbashi, ba sepelaki makasi pona concrétisation ya vision ya chef de l'État na nzela ya gouverneur de province na bango. Na tour na ye ministre provincial ya infrastructure atalisaki aspect technique ya ba travaux. Nasimande, initiateur ya ba travaux pe gouverneur ya Okatanga akataki ribon pona kofungola nzela pe atalisaki boye. La chaussée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un symbole d'unité de nos choix et une fierté nationale
signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton. esengeli boyeba ke gouverneur ya Haut-Katanga alakaki kosala boye na baterritoire pe baville nyonso ya province mpo na koexekite vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yakejo belu ya Haut-Katanga bazalaki maloba te na komona ndenge nini vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ko se concrétiser bonana. Lorsqu'on sait l'état dans lequel s'est retrouvée la chaussée, nous nous rendons compte qu'elle est modernisée, elle est faite ou refaite selon les standards exigés. Alors vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un travail de qualité qui a été fait, quand bien même notre souhait en tant qu'élu du peuple, c'est de voir des avenues comme ça exister à des endroits où il n'y en a pas. Coup de chapeau à l'exécutif provincial, particulièrement au gouverneur Kiaboula Katwe, parce que nous sentons qu'il a réellement le souci de suivre ce que la population veut. Il y a eu beaucoup de gouverneurs qui sont passés, mais lui s'est distingué par la manière de travailler. Et c'est savoir qu'il est Wandani réellement, il aime la population, de l'être en train de suivre le mot d'ordre du chef de l'État. C'est lui de rendre service à la nation en passant par le peuple. En tout cas, ça c'est un témoignage très vivant parce qu'il a montré de quoi est-ce qu'il est capable. Depuis beaucoup d'années, on a toujours eu un problème d'embouteillage et autres. En tout cas, de la façon dont il a eu à arranger la chaussée de Kasenga, nous allons pallier à cette difficulté-là. Nous lui jetons les fleurs, nous jetons les fleurs à tout celui qui a contribué à ce chef-d'œuvre. J'ai eu l'impression que c'est l'aboutissement d'un long travail fait par le gouverneur de province dans cette ville de Lubumbashi, particulièrement et aussi dans la province du Haut-Katanga en général. Parce que quand je vois le travail de la chaussée anciennement appelée chaussée de Kasenga, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est fantastique. En tout cas, ça vaut la peine d'être baptisé et de confier à un autre bâtisseur et qui a été aidé dans cette tâche par le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katwe. Visiblement, c'est un travail de titan, un travail impeccable et bien appréciable. Ça, ce sont des œuvres qui méritent d'être félicitées. Parce que c'est visible, nous venons de la traverser, cette œuvre, c'est grandiose et c'est encourageant. L'Assemblée provinciale ya Haut-Katanga Baba Kyungu Wakumonza kufaki depuis week-end et qui vous avez les détails dans commentaire signé Jonathan Kanga. Président de l'Assemblée provinciale ya Haut-Katanga Gabriel Kyungu akufaki depuis mokolo ya samedi 21 août 2021 na Luanda et pas yazalaki pour na besoins médicaux. Information ezali signé na famille politique na ya Union nationale des fédéralistes congolais inafect na Mukusi. Et Sengel boyeba ke Gabriel Kyungu akufaki na maladie ya coronavirus esika ezwaki na mboka ya Angola. Pebo Simba ete abotama na 1938 azalaki pe kokipe fonction ya gouverneur ya province ya Shaba na régime ya président Mobutu Sese Seko. Au cours ya deuxième congrès na bango esalamaki mokolo ya dimanche vendredi où Sengeli boyeba ke bandeko ya parti Lumumba unifié bazangaki te kutalisa gratitude na bango na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici le moment de remercier au nom du parti Lumumba unifié de manière solennelle et appuyée son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui, en tant que chef d'un des grands clans politiques dans notre grand village, le Congo, nous a apporté un soutien déterminant.
et des encouragements appuyés également pour la tenue de ce congrès. Nous remercions également Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui également nous a témoigné, nous a manifesté et nous a apporté le soutien nécessaire pour que le congrès se tienne, avance en brisant tous les obstacles qui se présentent devant lui. Bandeko ya Front de l'indépendance pour la démocratie chrétienne, échange qui lobby eleki na association de femmes kuna na Goma Mozambique. Eza na souci autonomisation ya ba femme pe culture et entrepreneuriat nde ba différentes associations ya ba femme ya Nord Kivu batiraki misala na bango ya mokolo pona koya kolanda vision ya autorité morale ya Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Honorable Fifi Masuka Saini oyo azali kosala ya vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, priorité na formation politique na ye oyo ezali pe membre ya Union Sacrée. Président lobi bongo akotambola na batu oyo baza ko soutenir vision na ye. Oyo ezali bongo le peuple d'abord. Aza ko travailler pour abimisa population na nzala. Aza ko travailler pour atombo la population. Donc biso to sepeli bongo na initiative ya mokonzi yango tozo tambola elongo na chef de l'État. Avant cérémonie ya remise ya ba bassin pe ba moyen de commerce a profitaki na même occasion pour na ko exhorter ba maman na ko entreprendre enfin ya kozala compter lelo parmi ba millionnaires congolais. Mama sali geste moka malamu pe alobi o ezande yambo mais ako continuer du jour au jour. Ona mama Fifi vena président de la République déjà simana bango. Lobi lundi l'infatigable Yvette Angoussi et longo na forte délégation bakitaki na marché Kituka na Goma esika ayaki kaka kosolwa na ba femme commerçante te kasi na kombo ya parti ayaki kosomba quelques marchandises pour na koide ba maman ba contribuer na construction ya mboka. Boende zalaka. Lata kitoko mwana mwasi surtout bino ba mama grâce ya boutique RH Top Model. Kinshasa, ba mama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boye bisabango ke banvoiti te. Désormais, pour na kolata malamu, ba boutique RH Top Model, etiki ba porte na yango polele, pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité, bo banga te po awa ba taille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli pona ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, boko kuta yango na ba boutique RH Top Model. Bona moto alokoti ngai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH Top Model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Chante avec moi, on y va. Jésus,
atia pasi asalisi mituna na ngai ezwi piano. Pour plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe, référence premier shopping mall na premier niveau oza mobimba. To pe mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe, musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Hey, yo! Économie numérique en avant, c'est na Rwanda désormais makambo ya kufuta bawewa na bango mbongo na maboko izate bozabadete. Eza nouvelle pratique oyo ezali ko s'installer na quotidien ya ba Rwandais na capitale Kigali. Désormais epekisami na mutu nyonso kofuta chauffeur ya taxi moto mbongo na maboko. Ba mesure oyo ezwami tout d'abord pour na limiter propagation ya coronavirus, mais ensemble ezali stratégie pour na pays oyo ezali koluka ko atteindre plan ambitieux na ye oyo ezali ko viser na kokomisa économie ya mboka numérique na futur moko proche. First of all, we are getting a rich... Il faut spécifier que les avantages de cette stratégie sont illimités. Tout d'abord, nous aurons beaucoup de données pour évaluer le business du transport, ce qui pourra aider les motocyclistes à obtenir des prêts bancaires facilement. Ensuite, en ce qui concerne la sécurité, comme les motocyclettes sont équipées des GPS, il nous sera facile de localiser et assister un chauffeur en danger par exemple. Bake ville ya Kigali yango moko kaka ezali ko compter 26 000 taxi moto. Transition oyo ezali facilité po ba chauffeur misusu oyo ba mesana kozwa mbongo na maboko baleli. C'est vraiment une bonne chose car la sécurité de ton argent est assurée et pour moi par exemple ça m'aide à éviter le gaspillage. Néanmoins, les problèmes ne manquent pas comme pour toute chose qui est nouvelle. Par exemple, tous les passagers n'ont pas de téléphone portable. Ensuite, une transaction prend beaucoup de temps à être confirmée car il faut des réseaux et cela nous bloque dans notre travail. Esengeli boyo balisusu ke décision oyo ya ko moderniser transport ya taxi moto ezalaki approuvé na cabinet depuis juillet 2019. Eke yo! JDT Mulopwe a kobeta concert ya Kafu Kafu vendredi oyo na village Chetemba. Boto ba détail na reportage ya Marc Langa. Ah oui, enfin ma solo est fungwami à l'occasion ya reprise ya activité na village Chetemba mokolo ya vendredi 27 août oyo et koyinda mabe avec JDT Mulopwe Papa Popi akobete la bino mindule ya kitoko à partir ya 16h déjà mutwazanga te po ekozala somo. Alors tout on a ce vendredi 27 août à partir de 17h ici même au village Chetemba à guichet fermé sur invitation. Donc benga numéro où ils ont s'afficher juste une affiche bana ya poto ba député tout comme musique ya bien rumba alors ba musicien to benga tout le monde donc tout le monde a invité mais benga pour invitation. Tout na biso nyonso vendredi 27 août oyo sur invitation s'il vous plaît tout en respectant ma geste barrière.
Village Chetemba Temple de l'Ambiance ezomi na numéro 10 ya avenue du Port na commune ya Gombe. Soki okomi kaka na rond-point Forestcom oza mobimba oyo wapi. Qui dit mieux? Kejo! Oui! Jadi alakite atikila maboko polele pauvreté a motima elatinga lisusu na nzoto na komisopa natikali na mai na miso mpo na lela jadi leteta na ngai don de Dieu pourquoi. Le tout-puissant du rap africain Gaz Fabulous akozala en soirée dénommée Aye Koyinda Mabe na Twin Bar le 4 septembre oyo muto asangate Pistis Mbulu reportage. Mukolo mbongo Aye Charlie Chilanda Aye konya bambongo na ye Aye Aye le tout-puissant du rap africain Gaz Fabulous Sinyama, le plus frais de sa génération, en production mokolo ya samedi 4 septembre et Koyinda Mabe na Temple de l'Ambiance na commune ya Limete, Sif Lodge, Sif Night Club Twin Bar et Sikase Moko oyo client à se sentaka à l'aise. Alors ozalaka mokolo mbongo kozanga te tokutana biso nyonso à partir ya 15h déjà ba porte et kozala polele pour na soirée Aye. Yo, rendez-vous à la maison Sif Lodge. Hein? Votre dans ce 4 septembre, va dans tout à Kin, va dans tout à Lemba, Limité, Moume, je sais pas moi quelle commune. Je vous donne à dans Sif Lodge. Ce 4 septembre, Gaz Fabulous sont chauffés. Signez-moi. The Twin Bar is back, Sif Night Club et Zozelabino, tout en respectant ma geste barrière, Boyato Sepela Lisusu, Bobo Mesano. Une seule adresse, avenue Ngouya numéro 6, na chaussée Lumumba, 12e rue résidentielle, na commune Yalimete. Qui du mieux? Kejo, oui! Nangamu na ye NF Nono Fuji akozala bongo en production le 10 septembre oyo na Turquie akozala bongo na bateau présidentiel balobi management ezali signé Wangler Miller. Miso ezeba tebutu na moi miso malude vanome ezali confusion le jour la nuit pour kolela na maison place à Pongi. Ya boye nanu ezalate événement à ne pas manquer. Bogali Bongongo mokonzi ya bana mawape boutique Zoïde Production babongiseli bino mobange na concert VIP sous kana randonnée fluviale na bateau présidentiel avec NF Nono Fuji de Green Mine mwana ya papa chéri Jibin Piana fils din ya clan Wenge elongo na maestro Passion Kusangila bakoyindisa mabe na Turquie na mboka Fatmagoul mokolo ya vendredi 10 septembre 2021 à partir ya 17h30 Kino X-Time ekozala somo. Pourquoi paka kobanga mwana nyau moto piata komi 2 mètres akobanga kamuba mungwa motema nyonso amoureux banga kanango déception popota motema na jamais guéri papa daïda oza wapio le Salvatore. Droit d'entrée ebongisami na $20 pour na singleton, $35 pour na ba couple, et $25 pour na place VIP. Imaginez oza kotambola na bateau présidentiel et en même temps de Great Mine NF Nono Fuji azali ko caresse matoi na musique ya kitoko avec un pacte pédologie. kasi toboyana te pika benele na motema umela Rami Amisi Olivier Makelo DJ Kenge moi soki atonga na kon horizon
point bi remplaça na yesanga wa telemina kitina mokonzi ake tourisme alobaka moto remplace ete mwasi na ete mwana na ete. Une seule adresse pour un rendez-vous, il y a le 10 septembre au na Istanbul. Soki okomi na re alich na kokene vers Taksim oza mobimba oyo wapi. Ke yo. Kasi toboyana te bika benele na motema umela umela Démarrage avec 7e édition, il y a championnat national, il y a Ligue nationale, il y a football, l'INAFoot, ils ont prévu pour Mokolo, il y a le 4 septembre, vous avez. Et c'est le but. Ah oui, l'ouverture du score. Comité de gestion, il y a Ligue nationale, il y a football, l'INAFoot en sigle et Randaki public week-end et l'équipe. Calendrier, il y a phase aller, il y a 27e édition, il y a championnat national, il y a Ligue 1. Selon calendrier, compétition et démarrer le 4 septembre prochain, na stade Kouraram Pova, na ba rencontre entre Jeunesse Sportive ya Kinshasa, PAC Rangers. Par ailleurs, programme pour na ba première journée et prévoir pour na le 5 septembre, ba rencontre Oyo. Dauphin Noir FC Renaissance du Congo na stade de l'unité ya Goma, AS Simba Don Bosco na stade Dominique Diour, JS Bazano face à Blessing na stade TP Mazembe, RCK Daring Club Motema Pembe na complexe Kourayam Pova, Lubumbashi Sport Sangabalende na stade TP Mazembe, US Panda Saint-Éloi Lupopo na stade Kikula, Étoile de Kivu ASV Club na stade de la Concorde, AC Kouya Maniema Union na complexe Kouraram Pova. Le 8 septembre, US Chinkunku face à tout puissant Mazembe na stade de jeunes et Sengeli Boye Bake 20 clubs et engagés avec 16 maintenus, P4 promus. Bonne chance na ba club engagé. Communication d'humour, Papa Lege akutanaki na Arnold Malonda. Bonsoir, bonsoir banduku na ibi kabaza landanga patu boza na landaku mutasirisa bino yeyo ezari ngai. Fisa mani na rubi simbe loko bien, batele loko bien. Banduku izake na koku na biso atenda mukanda na mbuka basali ya coupe. Mama za luka mukanda za luka moya otsali la koko coupe mama ke na gambela abotsa nta ya papa na bango banduku. Mama ke ka mbonga kanti ka mbango mbala moko kupa mnene atindiri koku na mboka. Koko alata ya kupete alati kupe banduku ndenge koko alata ya kupe baza kanda koko kambamo akanti mbwa bakena sasa koko ringa lata kupe ayuki kupe kaka koko arubite kupe lukuli za kukanga bien te soki na tie suletina na kati iusala mabe banduku koko alunguri kupe azwikaka kupe alati yangu bongo sa atia suletina akamati mbwa yiwana na mbwa na sase wow bamoni pukwa uti mbangu koto ya pukwa kimi na riduswe wow mbwa banduku tumula mbwa za utumula mbwa ringa kanga puku koko arubite soki na tiki mbwa kanga puku akulia puku ngana uzonga ndako maboko pamba bandeku koko abengani mbwa pa mbwa leli mbwa na prasa kima riboso mbwa kimi na sima mukangwa koko koko yemo kwa gumba mi po kanga puku abosa nike kupa lata kina kata zani logote tanga gumba mi makati kupe pasuka kate ipasuki ayo kakaka kia na place tika tiki ta gumba makasi kupe pasuka kate pasuki tala siko imutu atele kutena kati kupe pasuki nine kubima riboso mbwa siko inasema tali alubi koko azoluka puku na lidusu kuna nzoka puku ye ya koti koko choboko toi ava koko kanga puku ngambwa fana sala nini na kanga ye koko soka buze uyoka pe mbwa concentré koko soka buze kota inasa buze mbwa concentré mbwa malamu ava so asaka nini alembulaka mbwa yaka na sima koko Alexis koka zubule likasa lungoli mbwa na mnoka mboka ange katoka mazino wana mbwa zungi empa depa koko pena pesi position tonga koka ngabzonga nzoka mbwa yake oete karibu binga na ba telefone na nsisa nini yango silaka te magazine na bino ya mokola lelo ekomi na suka merci pour la confiance et fidélité numéro ezali affiché wana ezali pour na ba suggestion soki bozali ba suggestion na bino ekokomela biso bozali cameraman bozali journaliste bozali na besoin ya kosala stage au bengi pour na confirmation aux ba détails nyonso merci
Surtout na Marc Olanga azalaki na sima caméra, Jonathan Kanga na assistance, Pistis Moulou na montage pe na réalisation. Baba tabakita, baba lokala mabele jamais na bossa na bino. Ba bébé, nous bino et keyo. Oui! Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.